tout le baké yo za mwana liboso ya Félix wase quoi bana na ya botana ndako na botana mwasi na nga za mwana ete nga na zaki kosala na compagnie na ye donc na zaki ko beta na orchestre na za mwana ete nga déjà na ndo ya poto na ya raputu déjà na vie na bozi na ba 97 nga na ya déjà poto Junior Wendo asaka na poto a habité yo mto yeba mambo wana c'est les zino a bisa on pas bon chanter été défaillé oyemba te wale kinangai c'est comme ba po il faut comprendre stade dans le comme batu ya yoka musique te comme batu ya ta la place batu ba ofanda ils ont monté la musique à malonga na fait que to bien on musique à mabe peuple congolais azo aider biso ba artiste été oui parce que comme soko beti ba tota la a sala qui plein pourquoi oaser quoi zo boulisa concert les amours les 24 nazo ibisa siko concert les amours les 24 concert les amours les 24 surtout beti les 24 on a stade de Martyr non na beta oh kasi na lobino surtout beti les 24 na stade de Martyr et puis le 12 août toza susuwana te le 24 non na beta ah l'a dit non na beta stade de Martyr ezati ya faire ya bataringe faire c'est bataringe faire on oui la course à Obeta, conseil nous couper ça la course. La course. Dans la concert, on peut ça été mais faut changer langage naï. Et puis hier, à finga déjà changwa, finga changwa tant on est obé na nani na frère naïe Adjani. Usigo lelo tanga beta concert azolinga kinde obeta kuna o mpangi pwani ma ino waki bampangi na bango ah concert te mais na lobika ke na bana changu na bino bana changu bokende concert mais boye bake afinga ki bino c'est tout a dit ya bakende concert mais baye bake afinga ki bango le mana za na facilité ko zwango po chango na émission oyo batu ba omona na idiofa ou soit tu seras obeta na idio faté akende obeta na yolo et puis soka lingi le 24 wana po ba chaeka soka za pena vrai mobile ye fala zwata na Vélodrome ou bien zuna ndenge sele azwaki na nini wala to ni mai yesiko kimi musiko kale bato bakoya ah frère tika conseil là le 24 après le 24 le 12 août tozana na Félix Wazeko tu peux sa chance na faire le goal le 24 mais photo que de una biso nyonso ba gaulois tozala kuna ba warrior ba cultiver biso tout photo kende wana na ba warrior oh biso tout ba congolais te pas libino besoin comprendre besoin linga tozala unité vous comprendre tu peux sa chance c'est eza Congo nazolo bango te na ndenge ke je suis contre pour ça topé sa chance na roka obeta le 24 roka obeta le 24 quoi roka za na pays mususu hein oh yoka nisi Congola ko katsa pena kati Brazza jour le 24 a matcha ju risque ne na ibale wana pena kindika otala roka ako sani roka beta concert na ye na Brazza kuna na ba congolais vous comprenez Congo Brazza Congo Kinshasa eza mboka moko te toloba lingala toloba ki Congo me balesang ekabola biso donc mutu na limite mutako akoki kozwa risque ne ya kokatisa mai wana oza kele biso 5 minutes ale ko baluka pour que tala roga esimba te oh bon musique ezala na mboka na biso oh yebi sanga na Congo Brazza bazala ba artiste boni yo yebi roka Dudu Kopa banda otanga ngai mi balé ah kasi siko tanga na Congo baza combien tout le monde nabino ah voilà donc tout somme tout na makambo wana te tika roga PC conseil à Otala vraiment bonne chance le 24 beta concert no gitoko masamba débat beta concert no gitoko donc même makambo ba 5 minutes ko tchana yote po batu ba 4 sate ba zo ba risque wana biso tout le 24 tozaka na stade wana de Martyr surtout beti wana après le 12 tozongi lisusu ka na stade pour nous soutenir vena biso muku wa bongo ya la coste na lobiango bien pourquoi on ne pas la coste na lobiango pourquoi on ne pas la coste soit ta que no betane na idiofa pourquoi ne pas la coste mais soit ta ko betane na idiofa ya la bien parce que soka linga na abeta pena le 24 na fala zo Vélodrome akobeti pour esaka pena ya nini siko to tala bato so walenda bakotala kuna bo siko yenenga zo babeta kuna na masina mais bato ba oyeba ndeni ba comprendre
Il faut na ba bouchon les alakana na nzela na pour Mineral Skin, mes amis. Donc en foot on a assez là, yango ça c'est hydroquinone. Ben on livre et on tara Suisse, mais ils ont ambassadrice en France, beaucoup contacté. Numéro ils ont assez sur la pour ça lango, on a pour teinture nous à la bien et donc on leur abattage, ba bouton tout ça donc Mineral Skin. Donc pour le moment c'est le meilleur quoi. Et ma foot moi dans la soleil kitoko et puis on est très à l'aise et surtout sur batamundo boy. On conseille bino Mineral String, c'est fort, c'est trop fort sans hydroquinone. Au bien numéro ils ont assez et ambassadrice nango. Bon aux alanango donc il faut bien parler partout bon la livraison avec ça. Il y a pas de produits, il y a pas de choco, mais ensemble Mineral Skin. Bandeko bolingaka bikamwa nali bino Mineral Skin. Mafuta oyo yango zongi te na ndenge na zabo. Na zape na crème nango pour na visage nanga. Na zape na savon nango. Na zape na sirop nango. Donc autant de tembe arrêté parce que tiens nanga beba ki na poto. Donc solution nanga yango ça sans hydroquinone. Eza crème moko ezo 8 na Suisse. Quand vous y soki olingi omeka contacter biso ozo mafuta oyo. Esalami ni na Congo ni na États-Unis za mafuta oyo sama na mboka ya Suisse. Mineral Skin soki omeki yango tena yo pona yo ekozonga normal. Zabe na primo na talo moke. Vraiment beau consommer yango au pesa sanga raison beaucoup na temo bo kitoko ndenge yanga ipe zongi ya yo pe ozonga karabu. Allez, ciao. Merci. Bonjour, bonsoir partout. Grâce à 3 fois W sur la vérité. Sur la vérité, les émissions Nabino Oyo, ils sont représentés par David Mombele MCC Kosina Uda. Tu as un plateau Nabiso, il y a Greco. Plateau Oyo, et ça plateau, il y a Bato Nyonso. Toponi Batouté na kata plateau Oyo et le manager international na Fancy Yembe Oyo a dit chaque plateau Oyo parce que yé as un manager. Tu nous pesa grand merci de sous na Ladi Miyembe Oyo a CP quoi na plateau na biso pour nous répondre na kata plateau na biso as artiste et musicien to ko mbaye na poko lelo pour nous pesa merci de sous na Vance David Kapala Oyo as un niveau ya réalisation. Seritu Tomo Espoir ya Njili azaki na biso na kati ya plateau poto solo amakamitali musique ezali monde na biso ba congolais biso ba journaliste surtout saka l'aise eza papa ba musicien baza biso pe tosa na kati ya plateau lelo na kati ya Greco lelo première fois to ya matisse musicien na komo ya Ladi Miyembe bonsoir. Bonne santé, ça va kitoko netira yo bonne oza bien kitoko netira yo batbata la biso Ladi Miyembe azana artiste musicien artiste bon na ya point pour un artiste musicien ouais ozaki na Angola oui na uti Angola d'ailleurs nazo remercier bana Angola na kei na bango et surtout bana Tchango vraiment na pesibino ba merci ebele na kei ozaki nango ya oyambanga na aéroport Freddy Aguaya Jonathan Kuzu Oliboda Milandu président Lik Tukumata na bosanité Pablo Kini donc bato tout ba soutenir vraiment merci à trop et puis vous êtes belé mona tanga ba kombo na bino penate eza pour bolike belé en tout cas ba binga bien mais là on a compris que Angola pour nous kokenda on faut en base ça veut dire quoi base faut en abattre faut en abattre voilà mais tinga za kina batu au bazando zo soinanga au bando kipenga voilà Ladi Miyembe lelo oza ex ya Kiltira PV ya Félix Wazewa toloba ke yoza mwana liboso ya Félix Wazewa ngako mamba bana na tchango kata naza mwana liboso mwana neza bana na baza bana na botana ndako oya botana mwasi na ngala za mwana ete ngala za na zaki kusala na compagnie na ye donc na zaki ko beta na orchestre na mais naza mwana ete ngala za mwana ndeli bato batala biso yo tika na poto ndeni oya poto ndeni ngala ko tika na poto ta nga déjà na ndo ya poto na ya poto déjà na
na vie na bozi na ba 97 nga na déjà poto donc na roza na soma poto tena kima na poto na kima poani na zonga pena na ya normal ndenge ba to ba ya otika na poto na tika la ndenge ni na comprendre na zolo banoke na zwa visa mais visa oyo ya ezaki ya ngai mo na luka visa na nga ngai mo na luka visa na nga ndenge na ya papa na ajo na otika na poto vraiment mélange ya waze kwa na bozi ozi wapi makamuni ni yosu na ba mibale artiste musicien wana parce que baza ba chanter ya mine na mboka na biso nazo makambo ebele eza ozolo bani na makambo ya kobonga o ya kuyemba oui na bénéficier makasi et puis kozala na ba koyemba na ba tulowa ba grand père wana eza facilité tant on vient déjà à juyo yemba na ye amema ko ba poto eza facilité wana baza ba icône et puis na critique pe na bénéficier belé donc nazwaka makambo bien la di miembe oui lelo temps otaka kitira pe vie oko sa remarque et pas oase quoi na groupe wana jamais okay. So na remarque non solo on a vie na kuzu na ko loba boita ba manka respect on a ba kulutu omoni lelo ba to belé on bazo comprendre yango moni bazo bimaka bongo na babuzoba baza ba vie il faut respecter bango eza lokola yo ndongo zana yo peno ko loba na grand frère no banda ko loba ne makambu devant batu o eza télé donc son azana makambu na lobane na sola na c'est un vieux nazarane bien c'est un vieux assistant na mambo bili c'est vieux attendre na poto suli na zo kokate na bi vie na kokate au mona pena ka zumbonga tindelinga donc nakoloba mwana ebo est-ce que le toko compter que yo za mwana liboso ya waze quoi parce que musicien waze quoi abima le quoi yo azate na kitsa pe azali belé baleka na ba TV mona bango Junior Wendo na ebite na tuni Junior Wendo asaka na poto na ebite yo mto eba mambo wana mtu bino botala nga na ebite me ngala nga mwana waze quoi tina zaka musicien na biteke pana ye lelo toza bien na vie na nga donc mamba bana wana o ba koko ba nini moi ça m'intéresse parce que Junior Wendo azwa koko ya waze quoi il y a ça koko ya waze quoi c'est bien soka zwa na ye moi je suis pas là ngana la di miembe donc ngaba makambo wana jamais quoi oza mona matete ou njile moi je suis njilwa de naissance ngana penda na changu okoma na kitsa ndeni parce que ça groupe ya matete c'est normal bon ba orchestre on to ndena kende ko beta na anti-choc on a côté qui grand-père boziana aza mwana yolo donc nous c'est Congo papa toko kabola te so toko mo kabola bon comme le roi ba orchestre mo donc ils suka kaka na ba quartier donc naza mwana ya Kishasa ba orchestre wana eza ba orchestre ya Kishasa eza pe ba orchestre teka oya matete oya yolo oya njilite eza ba orchestre Kishasa et puis salaka ba fierté ya mboka ya Congo donc voilà nini oganye pa waze quoi neti nini la musique abakisela nini monstre d'amour abakisela ebele ebele na sagesse na mambo ebele obi biso kala tanto beta musique ko tango lo ba sagesse parce que yo beba na ba te belé à na Paris abi ke yo beba ba te belé obi ba sagesse papa ni ba tona beba na ba oneti banani pesanga na ba agreement na bango balobaka oyo yo kana beba na bango c'est les zino abi sa on bon chanter te défaillé oyemba te wale kinangai c'est mon frère tout nga omoni neti nga na ko swana na selezino te c'est mon frère obi lelo so nga na likambo oya olala oya ovanda wana et puis so za na likambo nga na oya ye na comprendre na ngai ye soki amoni caméra boya lobaka na ye donc toyebani neti ngai ye na ko swana te et puis ye akofinga nga te soka linga loba so nga na bila leka ye moko mutako loba te tutika donc c'est un frère à moi, Lingage Mingi, mec d'ici. Yo Ibikati. Nico na mona ya sali Michel Lati pena ba tenir musala vraiment. Félicitations, bravo.
na moi pas tiki mande fuluwa Saddam Hussein ngabi c'est na kanda. Félicitations mon frère, on est ensemble. Là c'est Luka Hakimiako ya. Luka Hakimiako là. C'est routine. Nana boulaye que c'est routine. C'est routine katinda côté. Siko nenga na zolo babo est-ce que na fingi selezino. Pas ni bino na bo chaka na mali. Kata ke ndeo ke na ngolo zongi osui kimia. Oh, nazana kimia pour la fingi mututi. Pour la nini bolingi mutaloba vérité. So mutalobi ka likambo boke na ona sens amabe. Jino wende pa na bino a représenter. Mais siko yo ne nezotanga ka kombo wana. Ba kombo ze belé, ba Josidie na baza, ba Vicky Nasdaq baza, yo zotanga ka. Tanga pe ba kombo mususuti. Mais oui, tanga ba kombo mususu. Boza bakse lo mo na musana Bozi. Mais vieux on a grand prêtre. On a grand prêtre taka viana ayimbisanga na papa Wemba, ayimbisanga. Yema papa Wemba. Viana ayimbisanga na ba evoloko. Lai. Donc il y a kala la musique. Kala. So moinga na zolo banaza lesbo parce que na ebini naza. Mais place aux zawana. Et ça place il faut ça place ba fali ba faire baza. Oh, ba waza place ni. Nani ba fali. On ebile bo diminuera batu bo zolo ba fana za place. Bon ba waza place ni. Ya. Mais bango baza batu ba ta la biso. Mon frère. Et ça soit la vérité ya. Selon la vérité, to boité mais to tika ka moko ko luka. O moni wana ba frère. Nani? Bango ba frère fali na faire. Baza ba frère na ngati. OK. Congolais. Ba frère na ngako. Bona musique. To za pena do nde bazana ba na ba passeport congolais ndenga na ana. Na musique. Baza peka ba musicien congolais le rolanga. Ya. Ba stade. Oh, on fait comme ba problème. Il faut comprendre stade le ko bi batu ya yoka musique te comme batu ya ta la place batu ba vendre. Ils ont même la musique à malonga. Na fait que to bien on musique à mabe parce que musique à kala, musique eza la musique c'est l'art de combiner les sons. Oh, ils ont que moutaillé concert azoka musique na bité sonno lo ba mabe bande wona. Oh, fallait abeta kezaini. To bana wingi. Oh, wingi beta kezaini. Moni makamna bino yango lingo bandaka ngana lingana nga ko loba ba kombo wana ti zo tangelanga. Tango na ndo loba oyo na lobi e komi ba polémique. Oh, côté la oyo, oh côté la boy. To ko beta masona ngate vraiment. Te na oso na makamna to beta Angola non? Osa na Rwanda. Tuno yango ba la exception. Et pas David. Donc on a tuni. Oh, wengi abetaki ezakini na stade Martyrs. Ezaki concert. Oui. Ezaki baton de belé ou bien musique. Te ngana zolo bana sens nini. Omoni lelo la deux musique. C'est là bisa on a biso lelo. C'est là bisa yo peuple congolais azo aider biso ba artiste été. And then oui parce que comme soko beti bazo talaka asala ki plein. Faut batala tana oh. Est-ce que musique yango za kitoko bayemba nini rien lelo komika ba compter on a pena que stade pena concert na ne bandite bando la Sabino asa limpiaka asa yo baka mona kale salaka o musique et puis batongo pe ba yo lobana ba sala limpiaka au moins lem so somba ki kibi magique azu billet misatu et ba pesa ki pe invitation falo kuto yo soutenir artiste na yo papa au moni musique a Congo na lobano na nenga mabeti parce que bato balinga te to loba boy bato ba congolais zo mema biso na distraction moya osakana te n'est-ce pas bien tant on soutenir artiste na yo ozana tina nini mona ba plala o la sa place wana bato batondaki to batondaki et puis mutongo sa bon ndeko no ka congolais abeti pe concert olingi pe fo apesa oka ka invitation to bio fele tant yo mata na podium de po la sambongo na yo. Mais soutenir artiste bandana débiti na suka. Papa, ce qui yo lo makambo ya ba plein ya ba nini nga ba plein le belange l'autre. Waze quoi na fait de gola. Baza un problème. Oh, baza un problème ni ba on ba sola na ba on ba benga na ba. Basani. Oh, ba sola ba benga na ba za na problème ni. Waze quoi na fait. Oh. OK. Yé bien oté. Obi stade ya fere. Sur la liste ya bato ba bundisa ye. Komba na ye. Waze kwa nakati. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que nazolo banayo je ne pense pas. Fera faire na yo. Ebi l'émission na tout na sala rata
babiloko na ngana postaka bato bayebi ke nalobaka bien mpona frère na nga wana. Pourquoi boya kotanga komo ya faire émission na nga komo ya faire esali na monoko na yo po boya otanga yango yo nde moto ozokanisa bo non okotanga nga na boyi d'accord na sisi parole te zwa na uti angola naza na banzembo na wana osala tokobeta masolo na nga te ka foto sola tobeta actualité atote alilo faire na waze ko zo simba na actualité na nga na uti angola tokolo to tiango ya ba la exception wana amone mama mo ile obina deuxième mama yaba mama obina mama yaba yaba wala kusema keto mama mais voilà voilà toke dans ça de martyr à faire pourquoi waze ko zo bulisa faire conseil les amours le 24 nazo yebisa siko conseil les amours le 24 conseil les amours le 24 surtout beti le 24 on a stade de martyr non avec kasi na lobino surtout beti le 24 na stade de martyr et puis le 12 août toza susuwana le 24 non obeta ah l'a dit ça clair ko ya s'il te plaît TV le 24 on non obeta oh gars oui le David a buta la polémique on dit conseil la kuzu aigle mutunanga na kati ya Luanda na conseil le 24 Freddy Aguaya baluka luka bakanga e bazwa été donc et puis na bosanité bi na ngola na vanda ke pas émis sokofer il faut mona siko place wana pela na osokola ma ya moto lokaka na mikilia badi émis sokofer na le 24 non obeta stade de martyr exact ya faire ya bataringe faire c'est bataringe faire on oui la casse siko la course obeta conseil no kopé ça la course obeta na terrain municipal ya pena donc yé la course dans la conseil on peut ça été mais faut changer langage na et puis yé afinga déjà ba changwa finga changwa tanga nde obeba na nani na frère na ye Adjani afinga ki chango afinga alobaki afinga été tabudaki la course était la course alobai boy yo siko yo na moni ozara mutaba ya batwa ya mutute akasi bongo siko zo émission na sala ga on na frère na on litambo na pese utumbo bo alobani la course abai awe ko ya osala ni na ba masina na ba fin fo kuna ya ba ikuta leka ngo ka kinda timi ainyora kyango bosiko lelo tanga beta concert azolinga kindo ko beta kuna o mpangi pwani ma inyora ki bampangi na bangoti conseil ko pesa na ça conseil na pesa ta conseil te mais na lobika ke na bana changu na bino bana changu bokende concert mais boyeba ke afinga ki bino c'est tout a dit ya bakende concert mais boyeba ke afinga ki bango mais mana za na facilité kozwango po chango na émission oyo batu ba omona parce que moi je suis pas jaloux ngana koza jaloux ni na frère na nga wana parce que na zane na Antonia et puis ngai na ndenge pena so totali musique ngana na yemba na ba kulutu na yolo mais ngana ko finga yolo te sana ebisa yo na ko finga yolo te ngakutu pona ngai fale agenda obeta na mboka neza na bandu do benga ngonini écoute te mboka na ba mo balobaka ba mona balobaka boy na ngona nini idiofa ou soit sera obeta na idiofa te agenda obeta na yolo. Et puis, si on a le 24 ans, pour Bachaeka, si on a pena vrai mobile, il fallait azwapena, donc journal azwata, na fait la stade de Marty, il fallait azwata na Vélodrome. Ou bien na ndenge le azwaki na nini, voilà to nimae, yosiko kimi musiko kale bato bakoya, ah frère. Tika conseil le 24 après le 24 le 12 août on a Félix Wazeko. Wazeko na stade de Marty? Oui. Stade on est zamunene. Siko salini. Wazeko na stade. Et salini. La di yaya. Et salini ni papa. So ça 12 personnes kasi. Bino to kasi batu bayuki ka musique 12 wana batu na eti. So ça 12 wana nde batu na ye. Obi ke faire a contaka Wazeko ya na ye. Parce que on est du bas Congo.
obi lelo fera désolé na comportement ya Wazé quoi basolo la ratika ko David nini David tika ko luka ba polémique ezamboka na ngai te ozolingo kotsa ngai ya déjà yo mozolo baba loba nga la budaka bato ke na loba na ga vérité yo se na boya yo ngate nga journaliste ba musicien ya culture pe na boya na tinani neti bango nyoso na culture o ba na kiu ba biyo boya ba mabe mais nga na kendaka neti na uti na kendaka Angola na même pe quelques musiciens culture est-ce que yebi na zui bango na kenda bango Angola to beti na bango ndule bazongi pe siko na obude bango ndeni nga na budaka bato te na loba nde vérité vete no ba o esenga na lobati oza sûr que combien de fois bosona Wazé quoi na moi oyo na téléphone na Wazé quoi c'est que na faut na bimisa téléphone na po total combien de temps faut na bimisa to sola très bien to na Wazé quoi à tout moment to sola na biso ah ouais ouais tu sa chance na faire le goal le 24 mais photo que de una biso nyonso ba gaulois to za la kuna ba warrior ba cultiver biso tu photo kende wana na ba warrior oh biso tu ba congolais te pas libino besoin comprendre besoin linga to za la unité ba chou na conseil oui ba chou ba yaki parce que na leka ki va même na TPA ah chena mundene ouais na leka ki wana na sala ki carnaval ba yaki vous comprenez to pe sa chance c'est eza Congo nazolo bango te na ndenge ke je suis contre pour ça muke c'est la corona na opusa na terre te corona de c'est là loba ce qui lelo au compter que so lelo loba ke biso ba congolais to pe sa chance na roka a beta le 24 roka beta le 24 quoi roka za na pays mususu hein yo kanisi Congola ko katsa pena kati Brazza jour le 24 a match vi risque ne na ibale wana pena kindika otala roka ako sani roka beta concert na ye na Brazza kuna na ba congolais vous comprenez batani n'est pas obeta ndule na ye calme mais oui quoi kimiate ya moni siko ngai na zolo ba bien roga na fingi na bata Brazza ni kenema na fingi yete osabi na bata Brazza ya ukata kunati ba frère na biso na fingi bangoti mais le problème est nini Congo Brazza Congo Kinshasa eza mboka moko te toloba lingala toloba ki Congo mais balesang ekabola biso donc mutu na limite mutako akoki kozwa risque ne ya kokatisa mai wana oza kele biso 5 minutes ale ko baluka pour que tala roga esimba te bo bato ba kozwa risque na Brazzaville po ata fe egola bon musique ezala na mboka na biso yebi sanga na Congo Brazza bazala ba artiste boni yo yebi roga Dudu Kopa banda otanga ngai mi balé kasi siko tanga na Congo baza combien tout le monde nabino voilà donc tout somme tout na makambo wana te tika roga pese conseil à otala vraiment bonne chance le 24 beta concert no gitoko masamba débat beta concert no gitoko donc même makambo ba 5 minutes ko tchana yote po batu ba 4 sate ba zo ba risque wana biso tout le 24 tozaka na stade wana de martyrs surtout beti wana après le 12 tozomi lisusu ka na stade pour nous soutenir vena biso muku wa bongo voilà ça va souvenir il y a bien pour na Wazé quoi ebele comme quoi na ko lo banota et puis ba ça va souvenir ebele mais ba souvenir marquant ça va souvenir oyo na so carrière na wa oui ba souvenir oh il y a carrière la musique oui bien sûr mais nga beta 10 ans na Kinshasa tant on a longue pas grand-père les arrivés wana nde mutu asalaki lelo nazonga susu poto pour nazo souffler donc c'est un vieux vraiment je respecte beaucoup et c'est lelo à part livre ya Wazé quoi bungi parce que Wazé quoi ba ki mutamaele mukwa bongo mutu Wazé quoi côté na distraction makamebele te ya côté na distraction te non omoni makamsuza makamba olobaka te ata l'artiste yozoloba neti yozoloba azobundisa leki na ye abunza fe ko bundisa te parce que
basololaka babengana na bango basola nde oyebi ke babenganaka oh papa fele na wase kwa babengana oyebi musique ya Congo jibe na wera bandu lobani balobanaka tete mais bana na bango batanga ekole moko ntango bakenda kotikaka bana bakutanaka te wana eza makambo ya musique bamema bino na bandenge moko boye basololaka na bango papa tika makambo wana tobetela biso makambo mosusu basololaka na bango na njili bao basaper parce que namoni bilomo apetepete na makolo ape so na réseau so baolakisa biso na njili basaper neti banani yango basaper komi nini na poto babetaka bilamba yo en tant que musicien oh bato tu bama olata na bango bato tu balata na bango yo kokolobela makambo asape lelo na njili neti saper nini yango yongoloba baninkesi bayaka bato ba dj njili na sap na ba tout le monde voilà ba ebele parce que yo peut même kolata na yo ozaki na mwa problème mais tango njili c'est bon donc voilà ngala botami les gens na njili non na ozana problème ndeni so otali ba image na ngai na calculer bien mvate eza lelo latande ki obima propre papa wemba kutu chef na biso ava kufa lo bagango il suffit ka nzoto eloba yo aso lati bilamba minene wana ezo zeba yo ye na ngwa ndo lobi oza saper oh yo mona tata lelo ba maneke na biso ba bazo ba o baleka na ba forme mona nde balata te tangela nga ba mama pamba na te ba forme na age na ya relaxa forme na lati ngabe na ina bandi relaxa pe forme na beti non je le faisais pas donc depuis la njili lelo ba saper bazana na bango souti balata na bango ka soin bata soin ba saper bazana souti balata na bango soin et puis saper so lingo ya loba mamba bilamba donc faut tala rappeler na famille za ndeni ta yo lingo ya loba mamba bilamba nga mwana njili po batu misu na njili wana ba mo exception basoni mais kala te na banda o dénoncer bango ponga na zala va bango tu wana lingo loba na zala na mboko ava bango na poto so lingo benga ba baby arata benga ba vie José Wanduka ba mikolo mboko benga ba webisa donc pourquoi ba traiter au gay ba complexe même na plateau na mona pe oya na image moneti obombanga non nazar gay te mon frère ba traiter ma be ba traiter nga bongo parce que na mitika kati traiter ma be te na mitika kati nga na ko mitika te na mitika nini so za masana so za bon chanter azo place ya falina fe kasi bato nanga on va za place ni ba za place la dimembe ya musique pe ke ba boyete on a tourné ba za place nini oyo zo changa place poto yemba kana ba micro moko tu zala rapeka na ba micro yo yemba ka eza oyo ya falina fe ba yemba ata mama bokombo na oni David, yuzo lingo me manga na polémique na ba frère na nga. Non, parce que na bande depuis le début na ndo ebisayo. C'est mes frères à moi. La cause à frère na. Lelo oui, la cause à frère na. Bon pour ne ebisa batu ke ne ko beta o eba résultat on le 25. Non, na lobi batu ba kende na bango. Mais ba yeba ke afinga ki bango. Ele ko la afingi bilo pe boyo le sous conseil kasi bino mo bi bazo. Mais o boy ka batu ba kende. Na lobi ba kende. Oh ba kende. Tika jasi. Mais nga souci na ngeza laki achata na Vérodrome wana ya kitambo. Wana to ndima. Deja ko chawata musika. Donc fallait chawata la Vérodrome. Là, tu vas te comprendre. Il y a la concernant un bon chanteur. Bien balé. Ah, t'as pas quelque chose de tout non. Quand déjà na imba na ba bozi na ba evoloko. Ba ya na. Il y a imba na wer. Ah, bon wer na bozi na mukolo. Na na bi musique. Na age ou na ndule. Na ndule na makambutu na mukolo. Na evoloko na mukolo. Omoni biso ya ba congolais lelo to comme bon ba artiste. Yo dinga kimi ate frère. Oh, bienvenue Vangasi. O so do Agaya Fatoubo a vida ya Jean Paul. Il est beau la cause. Ouais mouvement té. Ele oti. Angola ba compagnie ki yo. Non, ngana zo boya la coste té. Nazo lo bano bien na boyi la coste té. Yonde mto lingo me manga na buzoba.
ngai oui parce que nga na lobi kake Lacoste afinga ki bana chango après mais siko tant akomi na makamo fa beta akomi mpangi mais bino ba mpangi ba finga ki bino bazani baya tu te bakende mais tant ba kende ba kende ndo belago bakende nandeni te to beta ba sobiso to fula e pamba to beta masobiso to lobi outro to beta masobiso bon nandeni ya batuni na yo ozali tournée africain ozana Côte d'Ivoire ozana Mali na Sénégal na après États-Unis non ngai kuti makambo États-Unis on a nyonso pesi eza bongote et na ozana Lubumbashi kalate après Lubumbashi na kozala na ba festival ya Grèce année prochaine na wapi Grèce na Grèce oui à côté donc na ozana festival wana na ba musicien na nga wana ba uta Kishasa groupe na ba epoto bon esani ya ba fabricants na ba déplique ba na ba musicien avant yo na poto esali peni ta agina yo ta la fabricants na sibo nani les premiers na les chèques po ba tu déjà c'est basala sala wata sa batu ezali kambata tika moto na tembe wana piro moto na wata sa batu tika wata vana tika wata vadi okotila makambo te wala mutu na kai wata malgré to solo la qui peut bien te mais nani omoni te makambo parce qu'il a raison nini susu nini la diyo ça ka pas problème ok na wata ni si on a zanga ba problème na mokili nga na ba question zo tuna na émission no ozo bakisanga ba problème na vie na ba question na oyo po émission no na yebi ke batu bakoloba mingi parce que chance kutu poka lelo na sambela yitro poso lelo venane zaiki na sambela yite na ngana loba mabebele osa so na sambela yite yo sambela makasi pasen ngamo pasteur yo pasteur ya yo moko ngamo pasteur yo kanza oza pasteur ezani ngamo pasteur d'autres compter que la dernière musicien Paris 2000 combien non na lobite na ba musicien Paris le roi soki ba oya na Grèce donc cela veut dire Grèce eza Schengen ba oya na bango pe Paris na lobite na oya na ba musicien tout na ozwa ka quelques musiciens oyo bazaka na nga na pasi na bisengo na aider bango quoi mais c'est pas dit que na ba musicien pendant beta Zénith te mutamutaza na étoile na ye mutna mutu azana bisika na ye pe oyo akosukela to akokomela donc yaona biso moko ko mélanger te ko sangisa te ndenge yoza boyoza na étoile na yo migaza na étoile na ye Marlène Kasanga za na étoile na mutu na sa façon mais ce qui est mal bino tant on zo nga na olingi ka to kende na ba débat moko boubele mseza tina te ya débat hein na la tuni yo obana musique kala oyema na bozi yo différence ni eza yo na fere na fali ta place fali aza ta place fere aza bisiani na mapata baza na mapata fali na fere to tambola na bango na sia to tambo me makambo asa wala ba benga ngo ba complexe onga na osala oui complexe oui eza ba complexe ba ta biso ba complexe benga oui eza ba complexe na sens nini bango basalaka vie na bango bayebi oyo bango basalaka nga pe na yebi o na salaka yo salani eza na salaka musique ya fali eza ba stade ya fait de la stade nazo bandelo tango nyoso likambo yo papa musique à Congo boy musique on peut boy nga éviter musique on so ezaka boy sur la bino do ezalaka oyeka mbala mo beto kata na biso émission na to kata émission de nini mais parce que yo tunanga makambo mo nga nazo lingana nga ngoti tunanga bango bazana ndenge na bango basalaka vie na bango tous les artistes belé na Congo tous avant même na ba vie na biso ya mikolo pe ba beta musique lelo basila te parce que bazali mutasila aso net vemi lita bembo
La Bimembe. Na bina la nyoka le bivia na basisa sala. Nyoka oui. A omoni a il a fait ba pe la. Omoni bino ba fana. Ya omoni bozo tika mande fulo la ka bango kaka po ki fana tika leki. Yango. Nelo muki. Yango bozo tika bo. Même tepsa tika. Omoni la tipe kotilo la kaka. Yango na zo mona ki fanatique. David, t'es mon frère. Na oyebiso ke ngai natalaka ba frère na nga wana ba betaka ba pesa honneur ya musique à Congo. Na se comparera na batute, moi j'ai fait ma vie parce que nazo fongola motema, je suis sincère. Fali Ferré, c'est mes frères congolais. La quoi c'est mon frère congolais. Nani solingo kotsa susu. C'est Léo. C'est mon frère. Nani susu. C'est les unes. C'est mon frère à moi. Moni. Et ça, que tant que sur la émission, il faut expliquer. Il y a des gens qui comparer na ba. Mais ngana binde na boye na zo tambola nanga na EPA na zana mutuka nanga na se na zape boye na zana nga propre na zangi na ngapelo ka oliate siko ngapena na koza vie na ngana tala ka bango po ça nga nini. C'est là où siko yo lo ba to mona nga orgueil. Vous mona. Mais nous avons prêtres, nous avons père de famille, nous avons vie na qui part, nous avons prêtres. Nous avons prêtres na nenga na bango be baba prêtres na nenga na bango. Vangasse les bienvenus, hein, bienvenue vangasse les bango tu vas prêtres, hein. Bah c'est où tu tombes espoir en Tchang. Espoir en Tchang. Bah ça va prêtre, muta mo. Mais la vitesse est différente, c'est ça. Vitesse c'est ça le côté pas vitesse c'est qu'on calé. Non, vitesse c'est différent. Batu musu bazana ba vitesse lelo to mo na bango pe ba ko le kaboye pe boye batu batali ete. Papa, tika na sa vie na ngande na sa vie na nga. Ko pousser nga na mabete na ko no memalisu mu na ko memati. Pour na via ki mutu, pour na lineka na koma lokola yozo lo bande fali azanga pe na koma ka bongo, pour lokola faire za sulindeli na côté, c'est sa vie. Les amours écart, oui, écart. Bongo nem zamba sana mokili atanga na to ane car moko. Ndo zabo ngana to ane car moko. Kai yebisanga pozo comparer nga na bango, yo poza mutatele, ngado to ane car moko. To car moko te. Ngana masa wana komo yena ni masa na biso zo filmer biso. Nani David? David. Est-ce que ngana David Vince? David Vince. Est-ce que ngana toza ne moko? Kampala. Nzamba sala batuna ne na bango. Mais là dit, c'est simple. Ya on dit ma fali na fait que génération. Mais nazo ndima bango yo lina ndima bango neni na lobby ke ba yo balongola nga biso soni ba betaka musique a bien. Yo lini siko na sani na finga bango. Yo lina ko manina bandolo ba ya mama na yo. Ya nini? Wana yo osepela. Yo boya batu poani. Oh, moi si on a boyi bango. Oza teti pourquoi? Na sa teti te David oto kisangai David ngai. Na sa teti te. Nitine na za boki teti ne na salia. Zala gentil tout ça l'émission qui teti ni na salia. Batu ta biso. Mais oui batu zo ta la biso. Batu ko to mona na ba commentaire là msu ba boya yo. Ba mona yo to me manga mabe. Nga. Oui. Dans la tête nandimi ba frère na ngai yo ndimi mutuloko la ngai na koki koloba ke concert ya Ferreza le 24 biso tuna ba waro to kende kuna soki na lobi bon cela veut dire quoi nazo ndima bango na ebite sona loba mabe nazo ndima bango yo ndi siko zo linga kaka na loba mabe bon ya la concert le 24 pe ya finga ki bana changu afinga ki bampangi basuki babenga bango bampangi na bangwashi siko asalere ninga finga ba fala ko beta na idiofa ye a ninga beta ka wana bon bampangi so bokebo ba ke ba finga ebino me bokende concert otini ba na code voilà dadi me to comme na suka caméra etala okolo bani na passage na yo na plateau na bisu ya nazo pesa na mbote na ali témoina na bosanité Paolo Tudilu, pardon, la ville est calme, président Ligue Tukumata, Olibo Damilando, Jonathan Kuzu, Aigle, Pablo Kini, Freddy Aguaya, Jean-Pat Fatoubo Avida, Yondi Kasolo Bembe, parce que nous avons kabele nga mbongo la mutuana Angola. Yondi Kasolo Bembe so mati. Et donc Yondi Kasolo Bembe, Fabrice Mwendo Schengen, Blanqui Oredezo. Hein, agence à fret, toujours merci.
na ba bien fait na yo ndenge na kendaki Maître Adolphe Ntimba, merci vraiment. La Bossanité, Maître Exembu Mbakini, Président Papi Onokoko, Yamama Dimama Belinda, Emma Santerre, Serge Makindu, et puis la Bossanité, Massananga Penazana Bangwa, la Petit Nanga Pichu Fantai, Bazamo Belé, la Bossanité, Basilumba, la Langiloise, toujours soutien à Bango. Yango sala nga bien Bossanité c'est Tintomo yego babenga ye babenga espoir njili ya njili te ya changu ngumba ya changu ngumba yego to babenga ke loa zeka lozeka na ngai prêtre Bossanité bienvenue Vangasele na Bossanité le Boga Flori Lobaki Parapolo basé belé donc balike makengo mais nazo remercier toujours bana chango na kei na bino na bolingo bopesa nga na Angola na Angola lelo eza pasi Angola eza sundenge ezalaki mais omoni pena ke batu baza ko se sacrifier pour yo la bien ou lia bien ou répéter bien vraiment merci beta na saline na beta ki na palanka na eza sa palanka ya salamuke papo ya ba nini salamu ni ba ya oni salamu na on azolo ba yango ti bon siko ne bisika na beta ki na ba mission yozo mona baza ba lekinga na minene na ba beta place wana te ba beta pe wana ba sala pe ba mpia sawa Angola ya munene ezalaka Atlantico mais oui na na projet wana te eza lokola lelo to mona pe batu msu ba ka beta na Paris ba beta kana na ba Batancla ba beta kana ba nini c'est leur contrat c'est leur producteur nenga ye batu msu ba ndo beta Atlantique wana na loba no ba sala ba 10 personnes. Combien? 10 personnes. Mais émissaire congolais. Ils ont secret belé. D'accord. Image va tout un petit concert. Vas-y. Donc, na pesi la dim voula, Bambota trop, na Bossanité brillante Matiaba, toujours à côté. Donc, bato pena basé belé na pesi bato belé Bambote Serge Makindu, Alema Vanga na Bossanité ya Jomat Matabo. Donc bato tout ba soutenir ngai en tout cas ceux qui parfois bon monenga na lobaki liloba moko et déranger bato et déranger binoté David donc David Mombele nde mutazo memanga na je wana kopesa nga charge na hotel nga na hotel la question yo répondre kopesa nga charge na hotel a question na makasi bon là tanga classe pour na makambo na tout nos questions yo répondre voilà bon bato ba otala ba we ba so tanga classe pena solo vas-y na fait ba lobi ni poto 6 verbe so ba lobi ni ngana mi ganyema verbe eko zelo na Paris na verbe za na ba suka na ba kabwa na bi ndogi. Et voilà, en tout cas, Botala Kibiso Mingi, merci na Ladi Miembe, artiste et musicien. Mais dans le lobby à David, dans le lobby bon parce que qui les a la bonne, kasi le verbe ya mwana suka la oboko kabwana. Merci. Merci na mi gagné ma to kabwana, mais to kabwana 2027. Donc voilà, avant de révéler ba contrat de biso. Merci na Francis Yembe, manager international au Azakina na pembeni, to pesi susu. Grand merci na réalisateur David Kapala ou Azakina biso Vince David Kapala. Merci na yo Fili Lucilaou. Merci na yo place aux alliés Seruti Tomo. Espoir ya Changu. Ezaka njilete Changu. Papa moko bien, tonton moko bien, nakati ya Paris. JC Mouswema. Merci na yo, visa gratuit. Merci na yo, merci de Susu Topesi Mbote, na vena biso ya Willisionga, pesa Mbote na Dadi Babibi, Mokonza Mombele, petit tia na biso ya Pope, Monsa Kitoko na kati ya Paris, na kati ya Europe, na komo ya Cadet Talao Mbonda Mbote. Place aux alliés. Ladi Mabibi, toi aussi. Ladi Mabibi? Non, Ladi Miembe. Karajobi Ladi Mabibi. Non, Miembe. Donc, na pesi su Mbote, na Fanny Kapinga, na Bossanité Aziza na Luanda. En tout cas, na Bossanité Lotis Ntitu, les Parisiens. Toi aussi, hein? Voilà, merci donc na Batutu. Donc, merci. Merci. Monsieur Seigneur, merci. Na passage inayo,
Ah, on a plateau na biso ya sur la vérité. Mais une mission de toke na oyeba ke OK na likolo makasi. OK na likolo mais to oyeba suite na. Élection. Oui, OK na likolo, olugeli nga ba conflit na bato. Na olugeli ba conflit la réponse na ba conflit. Il y a la cause na lobby en bien. Pourquoi on ne pas la cause? La cause na lobby en bien. Pourquoi on ne pas la cause? Soit ta que no betane na idiofa. Pourquoi on ne pas la cause? Mais soit ta que betane na idiofa, il la bien. Parce que soit les na abeta pendant le 24 ans fallait au vélodrome. Et ça rappelle ya nini siko to tala bato so walenda ba ko tala kuna. Bo siko yene nga ba beta kuna na masina. Mais bato ba oyeba neni ba comprendre. Il faut na ba bouchon les ala kana na nzela na po au kaito so. Et voilà, bozaki mingi bo lambeki. Ya za frère na nga derrière déjà na poto bato ba soutenaka eza bana chango. Ba Cyril Kina ba Trésor Ngando bato wana to ba soutenaka Cyril Kina bonsoir fumu gimbango yena libéré parce que a beta relaxera forme mais a mutu mo poser to mon structure ko tangela nga ba komba ba saper musuite o structure ezate donc tangela nga ba kombo no to sano so mission ba kombo musu pa ba ko tangela nga te yeti ba Trésor Ngando atanga te na lobi ka ba kombo mususu ali no sene atanga na lobi ba kombo fils Edungo natanga wana tanga nayo fils Edungo tanga na bango to ba lino seni ba Trésor équipe défense tanga no bango ba petit na chinois et puis na Angola bo ba saper ba matita no ba saper Angola na moyi wana na pourquoi faut mon forme na pourquoi ba on siko yoji ya mamoto ba benga oni yoji ya mba moto na portugais la dimembe merci na bido bota qui sont presque partout yo s'abonner na noter pour nos émissions aboyer ko s'abonner na sur la vérité le 12 nde babo sanate le 12 le 12 août tous à la wana dans le 24 na stade de Martin na stade de Martin tous a des concerts au tous a ngozana annoncé na batu na ani izaka yali 24 juin na le 12 août. Il a fait les goals. Ah voilà. Et puis on a suivi ça le rôle à concert vient à petit na edo petit na beti na no prévu au beta. Wazo qu'on a stade. Nene fungwa mabiso to sala na poto cha ba caméra parce que ba om so beta on est fungwa marate ils a 80,000 places. Et ça le local ils a stade musique il a biso le musique à Congo le pour na beta on foza na mbongo. Et l'excité va ba ya. Papa Papa, ils ont ça derrière moi. Non, ils ont une invitation. Ils ont musicien, non? Vous pouvez savoir l'invitation. Je comprends, non, merci. Rendez-vous le 24 juin avec effet de Gola. Nanmasi n'a pas fond la porte. Et pas la coste. Bah, fond rapport. Campagne. Pardon, la émission. Oui, qu'il y a un problème. Merci de l'honneur de Mingi. Grâce à Sola Vérité d'équipe technique. C'était David Mombele, MCC Kosinayuda. Merci de la réalisation. Il y a David Vince Kapala ou Azakina Bisso. Topesi équipe technique. Merci. Merci à la Dimembe, à ses musiciens. Nabiso ya Congo a préféré qui Lelo, n'a pas quoi Lelo. Donc à Bourane week-end, Nakatia. Émission Nabiso ya Greco Tokutani Mbalasima soyez sans ongité. Ciao ciao, bye bye. Mineral Skin, mes amis. Donc en foot on a assez là, yango ça c'est trop ben au livringa et où tara Suisse mais ils ont ambassadrice en France beaucoup contacté numéro ils ont c'est sur la pour ça lango on peut tenir nous à la bien et donc on leur abattage ba bouton tout ça donc Mineral Skin. Donc pour le moment c'est le meilleur quoi. Et ma foot moi dans la soleil qui toko et puis on est très à l'aise et surtout que sur batamundo boy. On conseille bino Mineral String. C'est fort, c'est trop fort sans hydroquinone. Au bien un numéro ils en C et ambassadrice nango. Bon aux alanango donc bah il faut bien parler partout au bowling à la livraison. Avec ça il n'y a pas de produits, il n'y a pas de choco. Mais ensemble Mineral Skin. Bandeko bulunga bikamwa Nelibino Mineral Skin mafuta oyo yango ezongisi te na ndenge na zabo na zape na crème nango pour na visage nanga na zape na savon nango na zape na sirop nango donc potano tembe arote parce que te nanga beba ki na poto donc instruction nanga yango eza sans hydroquinone eza crème moko ezo 8 na Suisse
Tango yé, soki olingi omeka, contacter biso ozo mafuta oyo. Esalami ni na Congo, ni na États-Unis, za mafuta oyo sama na mboka ya Suisse. Mineral Skin, soki omeki yango, tena yo, pona yo, ekozonga normal. Zabe na prix moko na talo moke. Vraiment beau consommer yango, on peut s'en raison, beaucoup na temo kitoko, ndenge yanga pe zongi, yo pe zonga karabu. Allez, ciao. Merci.